dans le parquet, par rapport à propos de Conadiso Fouvet, il n'y a pas de Kangisa qui est, tout le monde y a Gabi, à Kangisa qui est, tout le monde peut avoir des Thérèse, à Epes ou Kofunda, car d'autres peut Azali, ah, Maman Kalunga fait Azali, ah, tout ça nous y a Thérèse, il y a Thérèse Bonjour. Comment on a les camarades de l'eau, on est comme une partie, quand même, tout ça n'a pas beaucoup de votes. Mais ici, on a quand même les cas Makassi. Un jour, les cas Makassi, on a un gars qui a passé dans le Bola, on a eu qui faut faire à des démarches dans la somme de l'eau, dans la somme de la Thérèse, il va m'accompagner dans le passé. Dans le moment où tu as eu Kimia, dans le moment où tu as eu que oya lobaki boyo asala ki po tana beza kimia bana beto ya pe koza ba ya ke soma beza la ki ke soma de beza la ki mais na moment oyo ezali kamka ya pardon même ba fano ba ona na bino na ni beza fifete yango na yaki siko lelo na funda ye na rape surprise ya mona ke Gabriel Azawa ko ba tu faciliter na kati kabuzu ko na ye toza na Mama Kalunga za na kati bato nyonso bana na kati te tokende bango na respect koda te tokende bango na boye so tokende bango boye bakorespecte biso baofanda devant caméra na bango bazoka insulter nyonso sauf rien baoyoka soni eloko te baofinga motu ndenge alingi vi ya motu boko etale yango na télévision boomona bato lokola bazososifier motu yonga leo nayeki na bi nana mosala na oki tournage tosila nana bango awa ngai zamba aliboso mpo motu amibale aomeka ota naokota na kati naokende kokereza nana o mwana aza mwana ngape nasalaka mosala oyo Tereza ngape nasala mosala oyo bakoki mpe na njuko yakopona na edikayo bien fani naloba na yo kokota likama mutu te kolobaka na mutu te combien fois ko senga merci nana makambo ebisanga na koma osala ngo na sakita na bato ebele kopinga ezali kambo ya famille kokotolola famille Oko kaide. Te ya okikane mama na mali okikane. Monsieur. Babi. Grâce. Oui. Oh, boso privé na bilonga senimani. Nino. Maman. Elle a toqué dans la partie, na évité si maman. Posa maman, si bête ça na leki. Quelque soit ma belle zalaka, quelque soit ma défaut zalaka, et l'autre to luka rande kimia. Bon lelo oyo, oko funda na ndenge boye na idée bongo bokena ngo oui eza ngo mabete. Donc ta fille mais na moment où to luka kimia, na évité na kati kimia to fi. Attention na maya misu. Omoni la vie to zana ngo sote ba lo to loba. Na mama wa peut-être ndenga ngo afukami na koki ko supporter mama wana te. En tout cas ngala limbisi. Ya omoni na bimi kutu na mai lo tanga na misu na kati. Parce que beaucoup de caméra a sengi vraiment il y a limbi sanga de a ko kata olobate baninga msuba tikali makalunga bien retirer plainte c'était car besoin bien retirer donc tu ko kuta na wa émission yoki et pesa ki mutu surtout kanda et ça te que ngala bengi Gabriel na bengi nani na ben nga mo pena ki surpris yo mo na ba ko bima awa ngala ko porter plainte na ndenge na moment où se go ndeto zolo bela boye ezali campagne de yo mo lobi ya ko boma moto
po azaleki eke so mabe ezalaka na internet toyebi ke tofinga na rambo tozonga na rambo mais oyo lelo oyo tomoni ti bokomi na baniveau ya balekisi neti exemple nga yamba dossier batanga kombo na ngana bakoni fois tiango ya kisasa mais Gabriel balekisi Gabriel kuna yote kuna binana na obombe na ngai moto noki mamo mawa mimo boni ndi ba autombola mama wana azo ba mama tele bana se ba yana yeba ki ba bango ni ba olela mais na éviter so bana so ba olimbi sanga na bimila nga pona ko supporter ko mona mama na azo lela kuna akati pakete bali bisamwana ebande kuna ngai biso tout dans la famille passe pourquoi tout linga to kota so passe moneti plainte na nga moko suivait dans 5 ans de prison nde balobi nde ba meko sema plainte à Cardozo plainte à Gabriel plainte à Mama Kalunga tous ces 4 personnes oh tous à léser ba biso ba boy na moneti il y a quand ko mona aye na yiki so 5 à 5 so apesi 20 ans de prison wana comme so suivait tu mtu sunga mama na yo sunga bandego no sa tamtu na bana tout la rappel si maintenant on ngato baba buzo ba na télévision ozo le bapo yo ozo ba vina yo o le bapo yo ça la baisse na yo mais quelque part ils ont lésé batu ngane ti bana baba ki mama o tiko tikate liza lobi ba obeta ye non ba tiana c'est liza ba lobi mama ngala obeta ye mama donc on le dit déjà non avec na bitika obeta to perdre nini raison na biso na kende devant l'état na me ma preuve na mission ngo awa na bengi katale ya nyisi na na tonga bisi katale ya ba fingi na kuna concert na dino yekuta ko kabonga na misi na kongi na okende parquet yaka parquet na okende parquet ngam na misi na tonga bona yo mona pe motema ngo pe to bota mana ngo salinga pe to mona pe suivre ndenga la liwana mais à se corriger et puis après va dégoûter mususu to komi boto yo kana au fili comédien moko to sangani to ko funga biso nyonso pour vous aussi. J'espère que bino moko na bino moko ba comédien quand même bonité ni pe biso moto te mi pour le bon mingi pesa ka bino moko bozo bimisa ka makambo te to bimisa makambo na biso te tant to bimisa makambo na biso te na ko yamba mupaya moko na lingi mingi moi pe makambo na biso msusu bima yango wana na ko mupaya mona lingi mingi to fandi tam su ngana yo na Remi na Mao tozo sola kama biso na biso normal mupaya na comprendre que yo amutu nanga mupana peta msoya kana eko ayiba makamna biso amimi makambona ninga memeli na ndimite ke ndenga na solo na mama wa betenga le solo mo akati na kika bona betela ngudi solo pa mutuka gopo na salir mawo non komona neti mo moso na sokanga ba liste ba kombo ya ba abia utiki sasa c'est que akutu ka ba comédien aza na frente na munoko na maloba na ye abande to so kobetela ye pa ye betela ko ndeko ko camarade soka a sambi a sopi masolo nyonso mais balobi ya na bino moko ko lelo to mo ba liste na ya ba lesbienne lelo pe to mona émission mo besusu o wato mama top na beso mbote so zalo talaki na tongo eza na garçon mo pe na poto kuna na ye kobeta na ye biete so ke bido tanga ye au mata na ye biete to yo che apon ya ba même pas kombo ba tukuto o tatoni awo ye ba no ba kombo ba parce que mo che apoto fule so mission mo ba ba sengi ba na bango to mona ki pe mo resala ma na pesa la richesse ki kimia koti ki bonde ko to na la richesse oui yango na pe la richesse wa a présenter des skills la ye la pe mo yabile ki na soka ki pe mabe parce que loba ki nimbi sa na présence na bino to soli esili pe ezongi nango ni kabeza ngo ke to ta so en bon terme problème exactement na la richesse yambongana silisa tokena na yo eloko moko par rapport ya bémission oyo baposaki yo baquestion oyo nga nayebi ke mobali no obota na bilité mais comment se fait-il que na kati ya émission ondimaki kobota na libiso mama nandimaki yango par rapport à nini parce que yo oyebi papa na dudu oyebi très bien nandimaka par rapport à nini mpo moto akokanga nga na sa likolo te azolinga na ndima oyo azoloba nandimi sikoyo bango balobaki bango mo balobaki likambo yango nayesi bango eza sikoyo ndenge wana sikoyo esali nini soki eza bongo mpo dudu aza mobali akobotanga mwana ndenge abali fleur ndenge akobala to kobota na mobali ekipaka age ya mutu te mutu ye moko mwasi aza soumise devant mobali na ye yango mo tema bino bosusu makambo oyo bambela biso tokoma kondima makambo oyo bozoloba totaso boke nango wana yango nandimaki ke nabota na lusuku mais en réalité nabota nanga na lusuku te naza nanga mwasi ya lusuku te aza leki nanga aza collègue ya petit frère nanga pasteur bukuto batangani basani examen de place moko doki natika babota na lusuku te mwana nanga dudu lokwa papa na ye dudu lokwa azaka na ngola voilà c'est ça
Merci beaucoup, merci. En tout cas, tu as pu bander comme sous au bazar na parler avant. Na bibi yo déjà sisi dossier na yo yoke na yo. Merci beaucoup yaya ko tie kimia. O l'accident ki bo mama et donc tu m'as dit ko lukande yango. Mais que soit ndako ki bo mama. Bango pe ba l'accident na fiche flèche aller na flèche. Merci bon maman, bango pe ba zo respect au plus au sala. Donc ce que finga mututé. Na ba c'est le ko moi mutué. Ba tu ko publier chroniqueur moko awa ya PD. Donc qui passe par chroniqueur ba tomboli yango. Mais je vais publier ka Herman, tande ba finga Herman, ba chroniqueur. Je vais publier ka Kyodo, tande ba finga Kyodo. Au moins que ba tout le monde ba contre matam na biso. Mais ba auto publier na chroniqueur mobile PD na PD ba opima ba ça rapport. Ba chroniqueur ba finga. Ni ya poto ni ya bisasa ba sala on ba analyse. Mais ceux qui ba publier qui sont sous nani comédien, tande na biso ba oboma biso. To ça ba ngoni. Biso to ça na discipline na biso, bango pe ba na discipline na bango. On a déjà qui bon maman, on a déjà qui ya ndenge ezalaka. Aujourd'hui ba maman ko Katalia. Pour dire que Katalia za mwana to betsa na mabapo. Maintenant déjà c'est une kimia, merci beaucoup. Katalia c'est discipline makasi na benda ye pena litoi. Na tana kuzo ko benda oyebi obenge pena bisi ya lobi. Makabe bena koma osala o na Katalia na lingi ba scripté. Zala na nzela na yo moko sala ka chemin na yo ozana problème na moté. So zaka to utaki boto kele na mutu boy. To so na mutu boy. Oko kama ngana zaka na ndaku na ya zwa longa deje pa na ngazwa ndaku. Na obenge fani na okili kambo na okili kambo nana ba kosi. Nana no yena ndoko na yo ko expliquer. Nana ba lobi boy. O mona pa yo ko expliquer comment di kama ngeza kinde di pe balende. Kene na ndenge na yo tika ba baza na ndena ba uzo zana ndeno. Ozana mo le problème. So zo sangana ozana makambe bele. O mona ba konike ba sangana ki ba singa ki. Moi, moi, ça a dirigé à peine d'un mot. Moutassate, Baninga, surtout Moutaya, ça fait 4 jours à comédie. N'a moins d'attaque connectée du monde. Banaka Ramaïlo. Mais biso to mabi ba comédie, on va aller biso bo landi biso to ba comédie. Bon biso ba caméra biké, ba déclencher na makam na parquet. Voilà. Donc mutu au kufa ni sumu. Au kasi ninga mo ya ko tembe na no bola na yo ko la na kasho bi manda mutema libanda, ba pena kota. Bon, la limbisi. Merci beaucoup. Alors Anna limbisi déjà comme ça que nous sommes à tous à Cardozo, tous à Maman Kalunga, tous à Maman Cardozo tombora. Yo ko yakina kanda, yo ko tomboka ki no ko tinga tango tena se pasa ki bo mama ya en tout cas to la série tous les imams les hommes na na kati pe ba ba zo lekana ya na tournage malamu ya ke tournage ça c'est déjà passé awa ils ont ça m'a passé et ça m'a sengoté oh ebele ba olobaka ke ko bodo bo na na ngambu ya ba comédien na ngambu ya ba journaliste ko fijet ba dam moko na ngana panda kana yi ko fela kana yi ko kabola kana yi ozongo na ba comédien be ba dam moko yo lelo so rena za ba na bango na za rapé à l'aise mais na moment oyo ezelo ba kimia na moment oyo to ko mukateke ya loba kibo ya sala kibo ete entre la tendresse tata moi si mote pela babi apelisaka moto nayebi te na likambo osangi ça fait très mal. Ça fait très mal. On dit, mettre volume. Et ça, c'est la passe makasi. Nous nous attendons de la liberté. Dans sa famille. L'homme de comment on cause l'erreur. Na kolobana acte. Mais na mieux c'est na kaboli. Oui, tu dis que nous déconnons sur Fivette. À tenir la propos de vraiment makasi. Trop na ndate alobaki bazomisa boye tant que toba na nzambe te ba kolimbisa pona dossier oyo ngana osanga ba plaignant ta Fivette balimisa mimi ngana amona ya Gabi tshana se ya Gabi déjà tozana na ya Gabi pe tozana Thérèse ya parti na Thérèse ya mutaki na ana en tout cas tozapela Cardozo awa j'espère que makalunga pa hier j'espère que batutu wana bakotana seko et ana mosinga famille tozala besoin de la fusion surtout moi na zaka na erreur en tout cas balimbisa kaka balimbisa ezaka ke mona ya mona mama bakongela balekisi wana yango elibota kozobola retourne na dossier sikaki po toza bato tolo toboye kolimbisa Fivette lelo mpo osalika mpa mutu mosusu ko papa mutu amba obo olimbisa mpo olimbisaka yango wana aseka bolimbisi na nyonso tata mwasi asengi bolimbisi na nyonso to en tout cas bino bato tokolingaka Rémi Fovodor eza nde mosala tosalaka lelo oyo likambo ezwi Fivette ezwi Rémi Fovodor likambo ezwi bacomédien ezwi mpe Fovodor mpo nakoki kowangana te nakoki koloba ngo teke oyo boye na boye te nazalaka na ngambu ya bacomédien nazalaka na ngambu ya bajournaliste en tout cas naza deja kimia bomoko
Pona moment oyo eloko toluka kimia na moment oyo eloko toluka te tozala na bomoko vérité toyeba eloko nini tozosala na moment oyo eza te ke topelisaka bamoto na ndenge buzoba te na moment oyo eza te ya Nicole Bakata e ya Gabi kosolola na ye Cardozo kosolola na ye Mama Kalunga kosolola na ye en tout cas Thérèse akuti déjà tozomona déjà ke atie na ye déjà kimia mais na moment oyo toluka nde kimia toana besoin te ke aya lobaki ebele ya débordaki ya salaki boye ya memaki yango boye ya kendaki nango boye tout wana est important ya vrai ezali ke ndako nyonso tokoswana ezalaka libota nyonso tokoswana ezalaka na moment oyo toza na besoin ya kimia na moment oyo toza na besoin ke tozala bomoko oyo mokonanga Rémi Congo namoni ana parquet makambo ya fusette toza mpe bomoko na moment oyo eza te tokoki kotombokela fivete na moment oyo tokoki kotombokela mpe bayegabi te na moment oyo eloko tosenga eza nde kimia na moment oyo tosenga eza kimia okokoda omina nzambe na ngambo ya bacomédien na ngambo ya bajournaliste mo mpe ezosala mpasi mbako na biso amwasi alali mpe boye na partout en tout cas esalaka kaka mpasi ozomona keke so kofinga kekisa nyonso tu wana na moment oyo tant tolobi ke toana besoin kimia toana besoin kimia olibota mobima nde yango donc tokotelema tobandi koganga tobandi kobaluka tobandi kosala boye mais eloko toza nango important eloko toza nango mposa eza nini kimia kimia nde eleki nyonso tu toana besoin ya pe toana besoin ya kimia toana besoin teke yasalaki boye yalobaki boye yakendaki boye yakendaki nango ndenge nini yalobaki boye na boye toana mposa nango te na problème oyo ya Gabi Mama Kalunga Cardozo ya Mama Teresia en tout cas bosia na se aza leki aza mwana libota tu kosana ezanga kaka mais na moment oyo tosenga kimia eleki kaka nyonso surtout en tout cas toza kuna na kati boyoka message oyo mpe koleka komona po toza na besoin ya kimia voilà merci toke continuer Nino. Maman. na parke na yebi te siti nini eza ke mama poza mama fibete azaki naza leki keke so mabe ezalaka keke so badefo ezalaka eloko tolukaka nde kimia po lelo oyo okofunda nango ndenge boyaki na ide bongo bokende nango wi eza nango mabe te ntango moto afingi yo mais na moment oyo toluka kimia nayebi te kuna na kati kimia tozi atangisonga na maya miso omoni na vie toza nango soki balobi toloba na mama basutete ndenge afukami nakoki kosuporte mama wana te antuka nga nalimbisi yango omoni nabimi kutu na mai elolotanga na miso kuna na kati apesami bokotanga bakamera asengi vraiment yaya limbisa ngai aokoka ta oloba te baninga mosusu batikali makalunga bia enretiré plainte te Cardozo bia enretiré donc toyei kokuta nawa émission yoki epesaki moto nyonso tu kanda eza teke nga nabengi Gabriel nabengi nani nabengi nga mo mpe nazaki surpris oyo mpona bato baobimabima awa nga na koporte plainte na ndenge na moment osikoyo nde tozolobela boye eza likambo nde yo mo olobi ya koboma moto po aza leki eke so mabe ezalaka na internet toyebi ke tofinganaka boye tozonganaka boye mais oyo lelo oyo tomoni ti bokomi na baniveau ya balekisi neti exemple nga yamba boso batanga kombo na nga na bakoni fwati yango ya kisasa mais Gabriel balekisi Gabriel kuna yoke kuna binana na obomena ngai moto na okimba mo mawa mimo omoni nde aotombola mama wana azoba mama telema na se baya ana yeba tu bango lisu baolela mais nayebi te so banyonso baolimbisanga na bimi nanga mpona kosuporte komona mama na nde azolela kuna kati ya pakete balimbisa mwana yeba ndeko na ngai biso tout wana famille ya pasi pourquoi tolinga tokotisa so pasi mo neti plainte na nga moko suvete na 5 ans de prison nde balobi nde bamikolobisanga plainte ya Cardozo plainte ya Gabriel plainte ya Mama Kalunga toso 4 personnes oyo toza lese bato mosusu baboyi na mo neti ile akanga ekomona aye na ye siko 5 so apesi 20 ans de prison wana to mosusu fuvete yo moto osungaa mama na yo osungaa bandeko nyonso ata mosusu na bana totalaka mpe nsima ntango tolinga to babuzoba na televizio ozoloba mpo yo ozwa bavi na yo oloba mpo yo osala bese na yo mais quelque part ezolese bato nga neti bana nga babaki mama otikotika te liza lobi baobeta ye
liza mpe nalobi mama nga na kobeta ye nga nayaki na bitika kobeta tokoperdre nini raison na biso nakende devant l'état namema bapreuve na na émission yango awa nabengi kataleya nyesi nanga na ntongo na biso kataleya bafingi nga kuna baconcert na bino ye kuta okamba ngamna na misi na kongi naokende parke yaka parke naokende parke ngamna na misi ke na ntongo bona ye omona mpe motema yango mpe tobotama na yango esalinga mpe tomona mpe vive ndenge alali wana me ase corrige ete mpe bandegolo mosusu tokomi boto yoyokana ofingi comédienne moko tosangani toye kofunga biso nyonso mpo buzo j'espère que bino moko mpe na bino moko mpe bacomédienne quand même bomiteyami mpe biso moko toteyami mpona po mingi mipesaka na bino moko bozobimisaka makambo te tobimisaka makambo na biso te ntango mosusu tobimisaka makambo na biso te nakoyamba mopaya moko nalingi ye mingi omoi mpe makambo na biso mosusu ebima yango wana nakoyamba mopaya moko nalingi ye mingi tofandi ta mosusu ngai na yo na remi na mao tozosola kobeta lisolo na biso normal mopaya na comprendre ke yo amutu na nga mopaya na mpe ta mosusu ayaka na ye po ayeba makambo na biso amemi makambo wana ndenge amemeli nandimi teke ndenge nasola na mao mao abetenga lisolo moko ya kati nakeka bona betela yango lisolo pa motuka bopo nasalir mao non komona neti mwa mwasi wana ozotanga baliste bakombo ya bato abia uti kisasa seki akutolaka bacomédien comédien aza na frein te na monoko nde na maloba na ye abandeki mosusu kobetela ye pa yebeke lokola ndeko lokola camarade soki asambi asopi masolo nyonso me balobi yana na bino moko mpe po lelo toomona mpe baliste ndenge naye ya balesibiane lelo mpe toomona émission moko esusu oyo wato mama top na beso mbote soki ozali otalaki na ntongo eza na garçon moko mpe na poto kuna kobeta nayebi ete soki bino tanga ye aomata nayebi ete soki oyo otie aponi yayeba meme pa bakombo ya batukuta otatoni aoyeba na bakombo batukuta soki otie apo tofule so émission moko bango bana basengi bayeba ye na bango tomonaki mpe moko esalamaki kuna na pesa ya richesse ekimia ekoti kibondeko yango wana mpe richesse awa apresente besprise na ye nga mpe omoya bileki nanga sokaki mpe mabe place nalobaki limbisaka na présence na bino tosoli esili ezongi nango likambo eza yango mpe totala biso en bon terme problème eza te na la richesse yambo nga nasilisa tokenana na yo eloko moko par rapport ya bémission oyo baposaki oyo baquestion oyo nga nayebi ke mobali no obota na bibi te mais comment se fait-il que na kati ya émission ondimaki kobota na bibiso mamba nandimaki yango par rapport à nini parce que yo oyebi papa na dudu oyebi très bien nandimaka par rapport à nini mpo moto akokanga nga nasa likolo te azoninga nandima oyo azoloba nandimi sikoyo bango balobaki bango mo balobaki likambo yango nayesi bango bon eza sikoyo ndenge wana sikoyo esali nini soki eza bongo mpo dudu aza mobali akobotanga mwana ndenge abali fleur ndenge akobala to kobota na mobali ekipaka age ya mutu te mutu ye moko mwasi aza soumise devant mobali na ye yango mo etema bino bosusu makambo oyo babela biso tokoma kondima makambo oyo bozoloba totaso bokende yango wana yango nandimaki ke nabota na dudu suku mais en réalité nabota nanga na dudu suku te naza nanga mwasi ya dudu suku te aza leki nanga aza collègue ya petit frère nanga pasteur bukudo batangani basani examen d'etat place moko natika babota na dudu suku te mwana nanga dudu lokwa papa na ye dudu lokwa azaka na ngola voilà c'est ça. Merci beaucoup, merci. En tout cas, tu as fait des remoussos au bazar à partir. Il y a des choses ici, dossier na yo kenayo. Merci beaucoup. Il y a pour Timia, au l'accident qui bon maman et l'autre tu m'as dit qu'on nous candait en gros. Et que soit dans la qui bon maman. Bah on peut pas l'accident na fiche flèche aller na flèche. Merci bon maman. Bah on peut pas faire respect au plus ça là. Donc si tu fais la montée. Là parce que là comme moi montée. Bah tu peux publier chroniqueur moko awa. Il y a PD. Qui passe par chroniqueur va tomber en dessous. Mais je vais publier qu'à Herman, quand il va finir Herman, il va chroniqueur. Je vais publier qu'à Kyodo, quand il va finir Kyodo. Au moins que tout le monde va contre ma caméra biso. Mais bah auto publier pendant chroniqueur mobile PD na PD bah oublier bah ça rapport. Bah chroniqueur va finir. Il y a pas de ni à ça va faire on va analyser. Mais ceux qui bah publier qui sont sous nani comédien, quand on est biso bah au bon ma biso. Tout ça il va monter. Biso tosa na discipline na biso bango mpe bana discipline na bango on a dit déjà qui bon maman on a dit déjà qui aya ndenge ezalaka ozwi makambo lokola katalia po dire que katalia za mwana tobetana mabafu maintenant déjà esengi kimia merci beaucoup katalia c'est discipline makasi na benda ye pene na litoi na tana kuzo ko benda oyebi obengi pene si alobi makambe bena koma osala on katalia na lingi ba discute
zala na nzela na yo moko salaka chemin na yo oza na problème na motu te so ozaka toutaki boye tokende na motu boye tozongai na motu boye okokoma ngai nazala na ndako na ngai azwa alongwa deja epa na ngai azwa ndako na obenge fani na oki likambo boye oki likambo nana bakosi nana na oye na ndako na yo koexplike nana balobi boye omona mpa yo koexplike pema likambo yango ezalaki ndeni mpe bandendeni kende na ndenge na yo tika bato baza na ndenge na bango oyo oza na ndenge oza na mo de problème so ozosangana oza na makambo ebele omona bakonike basanganaki basengaki te mwana mosana aodirige afende na ye moko moto aza te baninga surtout moto aye aza te kaka biso bakomedie namoni ata konikeuse moki a bandakanga mayelobi mais biso ntango babi bacomédie bango baleli bino mpe bolandi biso ntango bacomédie bolandi biso bakamera bebi ke bandekoloso na makambo na parke voilà donc motu na motu aokufa na lisumu na ye okasaki moninga moko ya kotiembela nsima na okolala na ye yo okolai na kasho bimanda motema libanda nga mpe na kota bon nalimbisi merci beaucoup analimbisi déjà comme ça ekozonga soki tozwaka cardozo tozwa mama kalunga tozwa cardozo otomboka kozala kaka yo boyaki na kanda yo botombokaki ozomona etinga ntango otie na se pasaki bomama ya en tout cas tokolakisa bino su lelima mosusu ozongi nano kuna na kati mpe bakolami ezolekana ya na tournage malamu toza penage ya parke awa eza sango ya pasi eya sango ya esengo te po ebele bakolobaka ke kobodo boye na boye naa na ngambu ya bacomédie naa na ngambu ya bajournaliste kofize ti baza moko na ngai navandaka na ye tomelaka na ye tokabolaka na ye ozomona bacomédie mpe baza moko oyo lelo so remi aza epa na bango nazalaka mpe à l'aise mais na moma oyo eza eloko ya kimia na moma oyo tozoluka te ke ye alobaki boye asalaki boye te en tout cas naza na tendresse tata mwasi moto epela babi apelisaka moto nayebi te na likambo osangi ça fait très mal. Ça fait très mal. On dit, mettre volume. Et ça la passe makasi. Nous nous attendons de la liberté. Dans sa famille. L'homme de comment on cause les rêves. Na kolobana acte. Mais na mieux c'est na kaboli. Oui, tu dis que nous déconnons sur Fivette. À tenir à propos de ça vraiment makasi. Tout le monde a été à l'objet de son fait. Tant que tu as banane nzambe, tu vas kolimbisa. On a dossier on a aussi un plaignant, pas plaignant ta Fivette, balimbisa mimi ngana amona ya Gabi. Ya Gabi tchanase. Ya Gabi déjà tozana na ya Gabi. Tozana Thérèse ya bati na si Thérèse ya tata na ana en tout cas toza pela Cardozo awa j'espère que makalunga pa hier j'espère que batutu wana bakotsa na seko et ana mosinga famille tozana besoin de la fusion surtout moi na zaka na ere en tout cas balimbisa kaka balimbisa zaka ke mona ya mona mama bakongela ba wana ngo eli bota rozolo kake poto za ba solo to bo limbisa Fivette lelo po osali kapa mutu mususu ko papa mutu amba bo limbisa po limbisaka yango wana aseka bo limbisi na nyoso merci dabango sa sengi bo limbisi na nyoso en tout cas bino bato ko linga remi povodo mo ezandi kusala to salaka lelo oyo likambo ebi Fivette ebi remi povodo likambo ebi ba comédie ebi povodo bona ko eko wanga na tena ko eko loba ngote ke obo na boete nazalaka na ngambu ya ba comédien nazalaka na ngambu ya ba journaliste en tout cas naza déjà kimia bomoko kona moment oyo eloko tooluka kimia na moment oyo eloko tooluka te tozala na bomoko vérité toyeba eloko nini tozosala na moment oyo eza teke topelisaka bamoto na ndenge motoba te na moment oyo eza te ya Nicole Bakata e ya Gabi kosolola na ye Cardozo kosolola na ye Mama Kalunga kosolola na ye en tout cas Thérèse ya kutu déjà tozomona déjà ke atie na ye déjà kimia mais na moment oyo tooluka nde kimia toana besoin te ke aye alobaki ebele ya débordaki ya salaki boye ya memaki yango boye ya kendaki nango boye tout wana eza important ya vrai ezali ke ndako nyonso tokoswana ezalaka libota nyonso tokoswana ezalaka na moment oyo toana besoin ya kimia na moment oyo toza na besoin ke tozala bomoko Rémi Congo, la monnaie à la parquet, la makambo ya Fivette, et toza pe bomoko. Na moment oyo ezali koyi kotombokela Fivette. Na moment oyo toyi kotombokela pe ba Gabi te. Na moment oyo eloko tosenga yani kimia. Na moment oyo tosenga eza kimia. Oko bodo mna nzambe na ngambo ba comédien na ngambo ba journaliste. Mo pe tosala pasi mbako na biso amwasi alali pe boye na pango. En tout cas esalaka pa pasi.
ozomona quelque soit kofinga kelisa nyonso tu wana na moment oyo tant tolobi ko toana besoin kimia olibota mobima nde yango po tokotelemba tobandi koganga tobandi kobaluka tobandi kosala boye mais eloko toza nango important eloko toza nango mposa eza nini kimia nde eleki nyonso tu toana besoin ya pe toana besoin ya kimia toana besoin teke yasalaki boye yalobaki boye yakendaki boye yakendaki nango ndenge nini yalobaki boye na boye toana mposa nango te na problème oyo ya Gabi Mama Kalunga Cardozo ya Mama Teresia en tout cas bosa na se aza leki aza mwana libota tu kosala eza na kati mais na moment oyo tosenga kimia leki kati etuka balindisa surtout en tout cas toza kuna na kati boyoka message oyo koleka omona wana besoin ya kimia voilà merci to continuer